mapate RDC, The King, Nkumu, Leader, Mfumu, Compagnie africaine d'aviation Fly CAA, Mosala Salaka, Kosepelisa ba passager na kitoko, Sepelas na Sepelas toujours, wana mission a mi pesa, bakisa assurance et sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozala ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapopwe na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Fly CAA Mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo Mfumu The King. Mardi, et là, mon avis, merci pour vous sa télévision, on a vu pour la Colanda. Info Lingala, journal, il y a peu pour un peuple, tout font la journal pour le savoir qui rapport final. Il y a mis ça là, il y a commission spéciale pour élaborer un règlement d'ordre intérieur pour l'Assemblée nationale. Et ça déjà prêt, nous sommes, et c'est les maquines, la dernière séance, à travail, au Ezalaki, a adopté Bongo 289 articles où ils ont composé test au héritier, ma opinion, mais pas de détails. Commission spéciale Oyo Etiamaki pona kokoma règlement d'ordre intérieur et Assemblée nationale basilisi déjà Moussala. Ba adopta qui rapport final na bango week-end eleki. Dans quelques heures et kozala déposé na table ya bureau provisoire bosi make ba dernière séance ya travail ba adopta qui 289 articles Oyo eza composé na test yango. Pour na fonctionnement ya chambre base ya parlement ba vota qui paie rapport final ya misala oyo ekozala déposé na bureau provisoire kala mingite pe bureau provisoire na bokambami ya président Christophe Mboso ba kobengi sa plénière pour na adoption nango avant etindama na cour constitutionnelle pour na conformité na yango na constitution ndenge honorable Jacques Njoli président ya commission spéciale alimbolaki. La justice, le cours constitutionnel a siégé qui le mardi 12 mars 2024 pour l'état alimentaire et contentieux. Péba résultat, il y a élection législative nationale. PA se prononcer kaka na audience oyo yango péba faire nuance oyo ezalaki enrôlé instruite pe plaider ba détail na élément oyo na madisana biso ekoya mokolo ya lobby to poursuivre au journal pour nous que ba activité ya promotion ya entrepreneuriat féminin ezalaki lancé bongo mokolo ya samedi kuna na maison des entrepreneuriats et de l'innovation ezabongo la commune ya Limete héritier Mapindemi de Mendelongwanza. Activité et promotion et entrepreneuriat féminin est lancé samedi 9 mars 2024 na maison et entrepreneuriat et de l'innovation kuna na commune ya Limete na Bokambemia ministre et entrepreneuriat petites et moyennes entreprises oyo na maloba na ye atalisaki objectif ya activité oyo ezali pona kopesa na bandeko basi batalisa ba inspiration na bango pe ba expression na bango na biti ya kotonga monde moko plus égalitaire et plus inclusif. Pe ministre arandaki hommage na bandeko basi nyonso oyo bazali kosala mosala kitoko pona kotombola lokumu ya mwasi na République démocratique du Congo. PDG ya Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais Anadek na Mokuse azongelaki pona kotalisake série ya ba activité oyo ezali kotalisake ba mama bazali référence ya organisation pe ordre bazali fruit ya patience amour richesse sociale pe ya partage na ngambo mosusu esengeli boyebake temps fort ezalaki réunion d'orientation elongo na ba partenaire epai wapi ministre ya titel nde a présidaki yango pe azalaki entouré na DG elongo na PCA ya Anade
Anadek pour Nakolié, l'utile à l'agréable DG Anadek Godefroy Kizaba et l'ongona ba otnaye ba visiter qui ba production pe ba œuvre d'esprit ya ba femme entrepreneur. To poursuivre gens pour la semaine que maman ya commune ya Selemba ou basepeli ndenge dossier à candidat David Nsala et Zouami na niveau ya justice pour la élection le 20 décembre 2023. Nadine Assona pesibino ba détail. Parce na biso na Selemba ou so za moi na Selemba ou te oye bango te pour comprendre te. David Nsala za moi na Selemba ou. Donc biso to lingi David Nsala bozongi c'est la biso na Selemba ou. Population ya commune ya Selemba o batelemi bango nyoso babeleli pe balobi pona ba élection ya le 20 décembre 2023 candidat oyo bango baponaka ezalaki nde David Nsala oyo bango nyoso bapesaki confiance po azali vraiment na ya Selemba o kasi bakamwaki oyo ezalaki annoncé na seni nde tango bayoki ke mwana na bango ya mabele David Nsala a saisir justice ezalaki esengo makasi pona bango surtout ba mama ya Selemba o balobi David Nsala esengeli azala rétabli na ba droit na ye biso ba mama Selemba to voter moi na biso ndeko na biso David Nsala to lingi bozongi c'est la biso David Nsala mais to sengi justice esa na makambu nango parce que temo bofongoli dossier David Nsala to ana posa ya justice esa la honnête mais to sengi kaka justice sala musala na yo non on va pas sala ngoti na suka pona David Nsala to sengi peno sala yango bozongi c'est la biso David Nsala la biso c'est pas koko sala molobelité et koko sanga jamais molobelité esa dika mabele bosole tika bosolo lukuta dalaka lukuta oya leki botika sa nini ale kalaye na likambo ya justice oyo avocat ya David Nsala pe apesi makanisi na ye. Nous sommes curieux, étonnés de constater que M. Nsala Nzambi David, qui est sur la liste du MLC bien sûr, a obtenu plus de 1447 voix. Alors les candidats publiés par la CENI ont obtenu moins de voix que lui. Et que se fondant sur les dispositions des articles 118 et 119 de la loi électorale, qui disposent, je paraphrase, que lorsqu'un parti politique ou un regroupement politique a atteint le seuil, on applique la règle du plus fort reste. Ce qui revient à dire, comme M. Nsala Nzambi David du MLC a obtenu plus de 1447 voix, c'est lui qui devrait être proclamé provisoirement élu par la CENI. Mutu malamu nde population a réclamaka ye po bayebi oyo ye asala na funa pe na Selemba o mobimba population alobi motema na bango ekokita kaka soki David Nsala a récupéré siège na ye oyo ba peuple balobi Nzambe nde alobi. La maçon que complexe scolaire Maman Pemba oyo ezwami bongo la commune ya Kisenso izali bongo créé na fondation Nerombungu aza bongo na atelier moko ya qualité oyo ba élève nyonso baza kosala pratique kitoko kuna ladi lando ba détail. Olingi mwana na yo atanga na école ya qualité kitoko koluka kaka bisika mosusu te na ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo ezape na école oyo bana bazali kozwa formation ekuba ndakisa na complexe scolaire Mama Pemba oyo ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso école ya fondation Nerombungu bana bazali kotanga na ndenge ya kitoko na ndenge ya kosakana te kobanda na maternelle primaire secondaire bakisa même ti kuna likolo na ba classe ya likolo ba formation ekuba bazangi elo côté na complexe scolaire Mama Pemba bazana ba atelier ya qualité po na bana oyo bazali kosala ba option technique voire même ba laboratoire ya ndenge na ndenge epai wapi bana bazali kosala application to bazali kosala pratique ya oyo nyonso bazali koyekola bana nyonso ya commune ya Kisenso penzinga bazali kokumisa honorable Nerombungu mfuma banga moyo na ndenge a pensant na bango kotonga école kitoko école moderne awa na quartier Bikanga na commune ya Kisenso yangonde ezali kosunga bana bazala utile na société ba reporter ya info lingala ba betaki tour kuna botela bino moko bana ndenge bazali ko s'exercer awa na laboratoire bana oyo bazali ko sala scientifique makambo nyonso ba yekolaki bazali ko mona yango kimona meso pe pratique ezali ko salema na ndenge ya kosakana te tozali na kati ya laboratoire ya biologie na bana ya première année scientifique tozali kosala mise au point ya cellule végétale na animale oyo totangaki na classe esengi na biso mpe tomona yango
soki makambo totangaki vraiment ezalaka ya solo yango toyaki na bango tozotala na bango cellule végétale na microscope na cellule animale. Reporter ya Info Lingala, journal ya peuple pour na peuple, basuka ki wana te, bakoma ki peti na atelier mécanique awa bana oyo, bazali ko bete ba machine dada, kutu ba machine oyo, ezwami na atelier mécanique ya complexe scolaire Mama Pemba, et serva kapé même na école musosu ya nzinga oyo bazana ba atelier ya malonga te, ba ya kapé awa, moko ba enseignant alobi. Na machine wana moni to sali opération wana. Totiaki libende oyo ezali na eloko te tobongisi libende wana na machine nde toyei koréalize opération misato oyo nauti koloba notamment todresse libende wana ezalaki ya kotengama tokomisa yango tout droit todiminue section na yango donc diamètre na yango ezalaki na badimension ezalaki normale te. Na ngambu ya bana coupe couture kuna pe ba machine ezangi te bana nyonso basilisaka na complexe scolaire Mama Pemba balikaka awa na atelier oyo ya coupe couture likambo etali pratique yangonde pratique même na commercial administrative même non informatique et pas wapi formation qui toko ezali ko pesama awa na complexe scolaire Mama Pemba après théorie ezalaka nde pratique kaka sur place bakendaka esika mosusu te yoza na besoin na yo aye kola école ezase moko na commune ya Kisenso complexe scolaire Mama Pemba ya fondation Néron Mbungu et pas wapi ba pratique oyo okomona yango bisika mosusu te kaka na complexe scolaire Mama Pemba. Merci honorable Néron Mbungu na oyo ozali kosala pona bilenge ya République démocratique du Congo. totikala kaka na masolo etali complexe scolaire Mama Pemba bazalaki na mobange na culte d'action de grâce week-end eleki kuna na siège na bango oyo eza mingi mpenza na commune ya Kisenso toujours na cadre ya fondation Néron Mbungu. Ndenge kaka ezalaka lokola momesano no complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Néron Mbungu chaque samedi basalaka culte d'action de grâce pona kukumisa nzambe kotondo ye na misala minene pe ya makasi oyo ye azali kosala bosimba ke samedi 9 mars 2024 batonda ki wana ebele ba élève nyonso ya humanité ba yaki pona kukumisa nzambe loyembo mabina adoration pe bongo na bongo ezalaki vraiment au rendez-vous nyonso wana ezali kotalisa ke na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Néron Mbungu ba pesaka lokumu epai ya nzambe pamba te initiateur na yango azali mosali na nzambe azali mo Kristo monene oyo tango nyonso atikaka nzela pe misala na ye epai na nzambe bosimba ke coordonnateur ya école azwaki maloba pona kopesa ba élève nyonso ya humanité toli moko ya makasi bayeba na komipesa na ba étude pamba te ba étude yango nde ezali fongola ya bomo pamba te ba étude yango nde ezali fongola ya réussite pona bana nyonso elekaki kitoko bongo tango ya prédication eyaki moko ya ba professeur Jacques Lenga azwaki maloba pona kotea na mokanda ya Romains chapitre 1 verset 20 epai wapi alobelaki bango esengeli basalela nzambe na solo basalela nzambe na lokuta te kasi basalela nzambe na kobangaka ye pe na kopesaka ye lokumu tango nyonso message ya mosali na nzambe Jacques Lenga ezalaki capté 5 sur 5 epai ya ba élève nyonso culte d'action de grâce oyo ezalaki occasion moko ya makasi pe ya kafu pona kopesa nzambe lokumu ndenge Jacques Lenga motei ya mokolo alobi tozalaka na kiti chaque samedi mpona bana ya humanité tolendisi bango na ntina bayeba kosalela nzambe ya solo parce que bato mingi tozomona bazokende ba église bazoyemba bazoteya pe bazosala makambo ya ndenge na ndenge mais comportement kibomoto na bango ekokani te na makambo baza koyemba na makambo baza kosala nde tolendisi bango ke n'aura pas de pardon pour na mutu oyo ayebi na ye nzambe me alingi kosalela ye te nyonso wana ezali habitude ya école complexe scolaire Mama Pemba oyo ya fondation Néron Mbungu ezwami na commune ya Kisenso epai wapi bazali koteya bana na ndenge ya kosakana te pe bazali kopesa ba enseignement moko ya qualité bazali pe kotia nzambe liboso pamba te initiateur na yango honorable Néron Mbungu azali mosali na nzambe. La seule fait le système que pont eza ko beba kuna na quartier mapela eza ko relier quartier mapela na quartier 1 na commune ya Masina eza pe na eta moko ya mabe makasi Yannick Mutiteke pe Midjo Mabasi
Bandeko bavandi na commune ya Masina, moi pont oyo bozali komona to éviter soki to benga yango vraiment pont yango ezali kosunga bandeko ya commune ya Masina na quartier 1 oyo bavandi kuna pe ko traverser ko kende na quartier 5 Mapela, c'est-à-dire bango nyonso balekaka kaka na nzela oyo bozali komona bongo mai ya ntsanga tango etondaka awa ezalaka likama pamba te mwa pont oyo bozali komona ezindaka na ndenge ya kosakana te yo ko traverser wapi soki mai ya ntsanga etondi okoleka nzela nini pont oyo batiela bango soki nani ayokelaka bango mawa ezali vraiment na se mai emataka likolo kutu yango ebungi bongo bandako ya nzinga ya rivière Ntsanga awa ezalaka pasi pe mawa soki rivière oyo etindiki mai bandeko nyonso bavandi bisika oyo bakimaka botala bino moko bandako na bango ndenge komi ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te bango balobi esengeli ba autorité bayokela bango mawa pona kotombola pont oyo et traversé rivière Ntsanga pe ezali ko kabola quartier 1 pe quartier 5 na commune ya Masina. En tout cas pour ebebi makasi pour eza ko beba transition etondi ndenge ezongo leka do sengi na ba député na biso bimi abong c'est pour vraiment moi ezati poto eleki makasi. Abong c'est pour vraiment pour tout le capitaine biloko na biso ndeto ke na boutique na batela na biso na bandako. Apona pont oyo vraiment pont oyo etungisi batu ekimisi pe batu quartier mobimba oyo soto tamboli kuna ozomona bandako kaka ya pamba batu bazate bandako ebukana partout donc batu bazate donc mai toluki bakonzi vraiment bakonzi mais batala biso na pont oyo kobanda prince kuna ti oya kokoma na pont oyo donc baya ko kire biso mai oyo bafongola biso mai oyo kaka na wasolo telefone société ba kibandeko bavandi na quartier Betancourt kuna na commune ya Kimbantseke baza na pont makasi na likambo etali mai na courant eza ko déranger bango makasi reportage héritier Mapinde Peyanik Musikteke. Quartier Betancourt na commune ya Kimbantseke likambo etali mai awa ezali opesi mbwa aboyi bota la rivière Twenge oyo et traversa pe commune ya Kimbantseke ekendati na commune ya Masina population avandi nzinga ya rivière Twenge basunga makakaka na mai oyo botala bino moko komela mai oyo kosokola bilamba basani pe biloko ya ndenge na ndenge ezalaka kaka awa na rivière Twenge bongo mai ya boyi ndenge ezali komonana eske vi ezali vraiment na esika oyo pamba te kosokola bilamba pe biloko nyonso ezali kosalema awa eloko nini ya malonga esengeli tozela soki bokono te boto sengi bakonzi bayokela biso mawa basutindela biso ata courant ata kotinda po nde toza boye tobandi mikolo ebele mai ezalaka te courant eza te tozeke kita na mai kuna na se tozeke nika bilamba na mai kuna mai bato nyonso bazomela bazotia bamakolo na kati mai vraiment eza te donc bakotiela biso ata baforage wana ekosala mwa bien batiela biso mai courant. Likambo etali courant pe na quartier Betancourt na commune ya Kimbantseke ezali pe lisusu casse-tête population basse santaka tango nyonso abandonné et pa ya ba autorité nzokande bazali pe disposé ya kozali sungi lokola na ba commune mosusu ba vivre pe na mwa situation ya malamu mingi na likambo etali mai to courant. Ba portail info ngala journal ya peuple bakitaki pe mingi penza na quartier Mikondo kuna na commune ya Kimbantseke pa wapi baza na même problème na etali mai na courant reportage. Mai pe courant ezali casse-tête ezali pasi na ndenge ya kosakana te tozali awa na quartier Mikondo na commune ya Kimbantseke population aleli pe balobi lolenge nini esengeli balela lisusu po ba autorité batala ba résoudre problème oyo evandeli bango depuis bamvula ebele na quartier Mikondo likambo etali mai casse-tête likambo etali courant casse-tête bongo eloko nini bakosala tango phénomène kuluna ezali ko battre record na ville ya Kinshasa bango pe bazali épargné te soki osala kabisika mususu esengeli ozonga mbangu noki pona kozwa moto pe kokende sika yo vandaka po soki bazui après 18h awe ezalaka pasi bongo likambo etali mai base debriaka kaka bango moko pona kolukaluka ndenge nini kosaprovisionner na mai po régie des eaux abosana na bango abandona na bango ndenge bango moko balobi toza na commune ya Kimbantseke na quartier Mikondo papa toza na pasi ya kosakana te
mai totoka kaka mai ya mabulu nde tomela mai ya mabulu ezobelisa biso na bana bakulu na koto oyo koloba kutu te bazokotela biso mpo na nini mpo na molili partout ezaka molili eza na ba 4 okutana kaka bakuluna bazobotola mbongo mpo na nini mpo na molili tozomona pasi papa tobanzi ke bana ya quartier Mikondo ndenge babeleli ba autorité bayoki bango pe bakosala quelque chose pour na ko résoudre problème ya courant pe mai na quartier oyo babengi Mikondo na commune ya Kimbanseki. Compagnie africaine d'investissement CA a présenté ma vœu de meilleur dans ma client Nyas. Ah oui, atikala mfumu na mapate ya RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, mosala salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas toujours, wana mission mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino ke, Fly CAA, amamika koko di koko na accent ko, na ponctualité, pe régularité, na CAA, ezalaka te o bayebisi yo vol, ekozana ba 9h, yo pe oyena ba kifunda na nyonso, okoma boye o, elongwe 9h, ekomi 14h, embadi, oya kobeta beta miso, loko la kapo na aéroport, awa soki balobi 9h, etikali 9h, koya na yo kutu retard po, okolelebele pamba, ponctualité nde affaire na bango, et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon, po ba vol eratakate, na ba fréquence nyonso, ya ba différents vols, na ba différentes destinations, et ezalaka respecté kitoko. Ah, Fly CAA, Mojalisi, bana mboka na bapaya, esi bandima yo, mfumu, The King. Na Masoletali Sport, Bossima qui est 3e journée, il y a playoff, il y a Ligue nationale de football, il y a fond dans mon poussé, ils ont commandé bongo déjà mon collègue mercredi 13 mars, bon là na combinaison et longo na héritier Mapindemi. 3e journée, il y a phase, il y a playoff, il y a Ligue nationale, il y a football. Et Zali Kobanda déjà, mercredi 13 mars 2024, et pas Wapi, Bastad, il y a République démocratique du Congo, et ko vibré dans Ndenge à Kosakanate. ASV Club, il y a Ville, il y a Kinshasa. Après victoire naye, il y a 2-0. Liboso, il y a Lubumbashi Sport. Ako Beta, Mokolo, il y a mercredi 13 mars 2024, contre l'équipe, il y a Saint-Éloi Lupopo. Nangonga, il y a 15h30 dans le stade de Martyr de la Pentecôte. Équipe ya Saint-Éloi Lupopo, après avoir kosala match nul pour la 2e journée, na équipe ya les Aigles a kosala makasi pour na ko arracher victoire na ville ya Kinshasa na 2 points na ye azali bongo obligé ya koluka point moko précieux awa na ville ya Kinshasa. Na ngambu ya ville ya Lubumbashi tout puissant Mazembe Badiangwena ye akoyamba équipe ya Manema Union. Après kozala tenu en échec week-end et l'équipe contre Dauphin Noir ya Goma, équipe ya tout puissant Mazembe akoluka ndenge nini ko se racheter liboso ya public na ye na stade na ya Kamalondo liboso ya Manema Union oyo aza na première position avec 6 points. Équipe ya Don Bosco après défaite na ye contre Manema Union ye akoyamba équipe ya Lubumbashi Sport wana ekozala bongo mokolo ya jeudi 14 mars 2024. Équipe ya Dauphin Noir ya Goma toujours mokolo ya jeudi 14 mars 2024 akoyamba bongo les Aigles ya ville ya Kinshasa. En attendant classement pour na 2 journées oyo et betamaki ezali ko se présenter boye Manema Union aza na première position avec 6 points. Équipe ya tout puissant Mazembe Alandier avec 4 points. Vecleb aye na 3e position avec 4 points. Saint-Éloi Lupopo 4e position 2 points. Les Aigles aye pe na 5e position avec 2 points. Don Bosco 1 point. Dauphin Noir 1 point. Pe équipe ya Lubumbashi Sport yende a clôturé classement avec 0 point. Vous allez pousser la tête kitoko pe ya qualité ba ke papa grifuna na 7 mm aza kozela o ya kosomba ba sapato ya qualité pe ya kitoko. Papa sinangai e utako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo yemoko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge ya kosakana te. Nayebi ke chef de l'État
Fachi Beton, Ouébinga na Kombo, Ouébinga na Lobby, Ouébinga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Et puis il y a eu la thèse à l'humanité. Donc il y a un premier ministre, nous allons na Nisé, où il y a parlé du peuple, où il y a un mais il y a un blocage. Mais on a même un ministre, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es beaucoup de Tchanga Maboko, on a diminué le taux de chômage. Pour nous, les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer le taux de pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Pourquoi? Dans ça, il était pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait dans la gentille au-delà. Adjoint ils allaient chez Koko Moulumba, fils gouverneur Gentilly Modula. Nous avons quand même bonne foi. Alors, mais pas chef de l'État, il a fait mon compte au bonheur, il a politique, moi, mais il fait qu'une bonne foi, l'autorité nous suffit pas. Moi, je pense que nous sommes effort. Et ça, devoir, on a dit nous. On a devoir dans la salle. Ceux qui étaient le bois dans la 7e rue, place commerciale. Na petit boulevard, place partie sur un peu monsieur mon ambassade d'Adour à Kekele, pour nous dans la présence de la salle. Nous avons bien organisé. Nous avons des candidats, nous avons l'État le but de soutenir Yango na Bimisi. Mais, nous allons soutenir un gars. Bon, je comprends, tant que client nous soit contre Dakar, nous avons Papa Driss Mawal, nous avons dit son maman. On va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis à Awa. Aux Alaosa la fête, au Diabat, nous sommes la fête, là, dans la pièce à Awa. Aux Alaosa la mariage, là, dans Awa. Aux Alaosa la sapat, il y a mon nez, le Kolo la île. Il y a un ordinaire, comme un roi est mort, le Kokao. Aux Alaosa, le roi est mort, comme un bolide, le Kolo la île. Il y a un salon. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, comme il se doit. Oyoki adresse ezasemoko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Vous allez qui est pour la Colanda Info, la journal, il y a peu pour la ceux qui vous se plaignent dans le journal pour ça. Merci. Naigor Tingi Matomi Nazaki Nasima, il y a caméra concours rédactionnel, il y a Midjo Mabasi, héritier, Mapinde, il y a superviseur qui journal au montage, c'est moi qui paye Fabrice Lundo Mbipe Christian, qui est venu à la minute, de rendez-vous, mais vous allez au revoir. Ah oui, article Mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, Mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, Mosala Salaka, Kosepelisa ba passager na kitoko, CPLAS toujours, wana mission mi pesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapopo na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo Mfumu The King